Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalandi Nyonso. Et à la voix céleste, Mbote Nabino Mbote Bozali, et belé. Partout dans le monde, vous avez un abisso par la voix internaute. Au niveau États-Unis, mon pasteur César Munganga. Désormais, dans une complication, dans le numéro, dans le WhatsApp, sur le mot Zouanga et pasteur César Munganga, combien dans le numéro à WhatsApp 097 89 71 959 097 89 71 959 pasteur César Munganga, combien dans le numéro Maman Fatou pende yamoko siwa sur manja numéro non c'est là actuellement na dans c'est là actuel na niveau WhatsApp ya mwana 097 89 71 959 vous en Europe, vous en Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours votre un des serviteurs Moïse Mao Kanchiba Nemiso Bolingaka. Tout le bateau autosolo la ramasolo ya mboka boyeba toza wapi tozo kende wapi tokosuka wapi. Merci ndeko asima caméra John Maboke Bende ndeko avis de les si naturel si mboko la fiti bon de masera de toba toujours lola les ofuta si matoko loba zambe ya botoko zo lisusu wapi ndenge to kana biso na bino ndenge to sina contre biso na bino ngana zango na kati ya mai à chaque fois to bana mokili eza pona to partager actualité politique ya mboka yo moto za na mokili koti ya tembete passe ngala na nyana mai na ba nyama nyonso soki na bimina mokili na ebisio makambu koti ya tembete bo continuer ko prier makasi pour la RDC bo prier pour na bandeko baza à niveau à est bo ça peut-être ko prier pour na biso so besoin na délocaliser lié à émission menace de mort le makasi menebe sabino ezantibal ata bobeti hisase kodenda lelo to so la nini Chéribin Okende assassiné. Qui a assassiné Chéribin Okende? Yango première partie donc sur la première partie deuxième troisième boyeba awa ni par ailleurs na kata la voix céleste révélation de vos ni par ailleurs yo mona na titre émission to eza première partie na bongo première partie la révélation troublante sur l'assassinat de Chéribin Okende. Awa boyeba ndenge mese salemaki Chéribin Okende assassiné. Révélation troublante avec votre un des serviteurs première partie Moïse Mao Kantibal. Avant d'abord tokota na révélation na biso bandeko na ngai na salaka ba émission awa na ebisaki bino plan ya KO ndenge toza awa na kati ya République démocratique du Congo eza na deux blocs oyo baza na kati ya parti ya na kati ya pays na biso awa bloc ya liboso bandeko eza ba oyo baza mpona baélection esalema na décembre. Bloc ya mibale baza oyo baza pour tema mpona mesema décembre baza mpona KO. Nayebisaka bino ake non mois juillet oyo badongoli miso wana baza awa bakabwa na 3 villes baza na Kinshasa awa baza na Bukavu baza na Goma préparer attaquer 5 partis politiques attaquer 5 chaînes de télévision donc plan na baweza plan ya KO. Ni bandeko mususu ba comprendaka te eza na ba officine occidentale bazo teni ba réunion libanda ya mboka na kati ya ba réunion baza ko tenir ba préparer déjà mutu oyo kazu kawe chami bapesa ya diriger transition sans Tshisekedi. Ah nazo interpeller bandeko ya UDPS. Naza ko interpeller bandeko baza na kati ya Union Sacrée. Donc na yebisaka bino toujours bandeko
ngana zangolo na kati ya mai tous les autres banyama na mai na vivaka na bango ngonga oyo la la gezango oyo ngana tambolaka donc soki na bimi na mokili azopesa yo information kotia tembete dans les officines na libanda occidentale ba préparer déjà moto à diriger transition sans Tshisekedi au cas où chaos chami alors na plan na bango ya chaos baza prêt à utiliser toutes les autres formes pour na chaos comme aux alliés congolais aux alliés membres de parti politique aux akolandanga besoin partout dans le monde ba révélation naza ko bimisa awa peut-être au côté vie na ngai mais naebisa bino chaque fois moi j'écris au message du prophète Branham njoto oyo ezaka salité oyo eza importe eza eza kati nanga soki liwe koya na nzela ya masasi soki liwe koya na nzela accident je dirais gloire à Dieu parce que oyo eza kati nanga eleki njoto oyo ba révélation naza kopesa a bandeko peut-être que la première révélation au Bokoeba il y a première partie pendant 30 minutes ce que Koki nous a deuxième partie troisième partie Boeba révélation troublante sur l'assassinat de Chéribé au Kende Oazaki ministre de transport Oazaki porte-parole il y a parti ensemble à Moïse Katumbi bande konangai assassinat ya Chéribé au Kende est-ce que les alliés pouvoir en place ou bien éouti côté moussus d'abord ce toke na raisonnement est clair les assassinats souvent et ça les magapona pour effacer traces les assassinats donc John Maboke Bembe amoni akoti na kati ya ndako na ngai amoni lamu na bomaki Cécile Mboko na bomaki par exemple Emmanuel amonaki yango nasiko etikali na bia John oyo jour ba okanga ye John oyo suka obimisa secret pona na effacer trace ya crime na salaki do John amonaki coûte que coûte fora ça nini mais éliminer John physiquement c'est ça d'abord première réflexion première analyse et assassinat donc l'assassinat a souvent mutu pour na effacer trace donc on retourne à Floribert Chebea la comparaison n'a pas raison Floribert Chebea a été assassiné par Kabila pour nanine Chéribé Okende a memaki dossier ya Bundu Diabalala, Bundu Diakongo. Eux avaient crime contre l'humanité à l'époque, mon commandant, général John Numbi. John Numbi avec numéro 1 à la police. Na service à renseignement Kabila, vu que non, moto besoin on a Shidani, Fidani, Chebea, Aza agent à Sia, Aza la dossier na bureau sur le parc de la communauté internationale. Doit avoir témoin gênant pour la Kabila et John Numbi. Il faut aller effacer trace assassiner. Mais ce que tu retournes la question, entre la première réflexion, ce que ça pouvoir à place, tu retournes à Chéribé Okende. Ou tu causes à la ministre ya transport. Ou le gouvernement Sama de démissionnaki. Menace nini ou aza ko peser ou que non intérêt nini le régime en place soit Tshisekedi peut-être que les awa révélation na opesa bandeko exact de catombe toki na ona philosophie on ba que non ezali régime pas ezali Tshisekedi toki na raisonnement na bango Chéribé Okende aza na dossier nini menace nini ou aza ko peser pour que le régime va assassiner. Là, tu as la réflexion. Dieu ne peut l'émission na émotion. Alors, si tu as la même intelligence, tu as ce que ça veut dire, ça va.
par exemple apesi sagesse na intelligence yo ndeko otala nga toke parce qu'on peut exemple à Chebea toke na Chebea na expliquer bien que Chebea a été assassiné par Kabila et John Numbi parce qu'il y a un dossier à crime contre l'humanité Kabila et John Numbi ça qui na niveau ya Bakongo avant de représenter une menace pour d'abord il fallait assassiner en tout cas dans cas Chebea bandeko ba que non ils ont régime alors Chéribin il représente quelle menace au que non Tshisekedi baokutu baza badversaire mais prébwe baokutu baotante pour la coup d'état pendant ntango wakabila toyoka te individu azomenace Kabila azala vivant souvent baexécutaka ye coup d'état rata contre François Beya bakanga ye batraitisme eseme Tshisekedi kuta assassina bato wana te bongo boninga akende koluka na bino bandeko bolo bakeno assassine Chéribin okende mpona effacer trace nini là toye koécarte option wana tokoti siko na révélation troublante ya assassinat ya Chéribin Okende. Ça fait 2 semaines passées Chéribin Okende auti Afrique du Sud bandeko bolanda mamu nazoloba awa Chéribin Okende auti Afrique du Sud. Afrique du Sud akende kosala nini azalaki na banani na kati ya ensemble pour la République baza na 3 parties 3 composantes 3 groupes pour exemple diriger ensemble pour la République. Premier groupe est dirigé na bloc ya Libanda na kati ya bloc ya Libanda le Rwanda fait partie na kati ya bloc ya Libanda. Deuxième bloc ezali cercle na restreinte ya Katumbi ya Moïse Katumbi. Troisième ezali oyo bozomona parti politique et ensemble bato balobaka na télévision. Ce qu'on a 3 blocs oyo eza composé na Katumbi makambo asalaka na premier bloc deuxième bloc bayebaka te makambo asalaka na deuxième bloc troisième bloc bayebaka te donc troisième bloc baza sous forme ya bafigurant siko awa koyeba na 3 parties oyo eza dirigé ezo diriger ensemble pour la République oyo eza mpona koluka kopesa nani Moïse Katumbi pouvoir ekabwani ndenge nini na banani nayebisa bino premier bloc eza composé na Katumbi ye moko na bacolaborateur ne précisément bauti na baza bawande oyo batenaka baoteni bareunion na ndenge na bango. Deuxième bloc bandeko mutakosa bino te deuxième bloc ya cercle ensemble pour la République oyo eza dirigé na Katumbi. Deuxième cercle eza composé na banani Salomon Idi oyo aza na niveau ya Ndelo, Christian Mwando oyo azalaki ministre ya plan na Chéribin Okende. Wana deuxième bloc eza composé na Katumbi. Troisième oyo politique nde moni ba Olivier Kamutatu ba Francis Kalombo. Pourquoi n'expliquer 3 blocs wana? Pourquoi n'expliquer 3 blocs wana? Deuxième bloc oyo eza dirigé na Christian Mwando, Salomon Idi na Chéribin Okende. Bandeko nanga soko ezomona Chéribin Okende azalaki ministre ya transport, Mwando Simba azalaki ministre ya plan, bandimi kokite gouvernement pour rejoindre Katumbi eza mpona sentiment te bazalaki na ba-affirmation moko bazalaki na ba-assurance moko quelque part. bandeko baotuna assurance wana
ezalaki ndenge nini. Christian Mwando, Salomon Idi, Chéribon Okende bakutani na ofisini ya Kagame pour na plan ya kao, bakutani plus de 6 fois. Na répété à bandeko na ngai, Christian Mwando, Chéribon Okende, Salomon Idi bakutani na ofisini ya Kagame plus de 6 fois. Bakutani avant ba faire partie na kati ya gouvernement ya Sama. Bakutani pour na plan nini? Plan ya kao. L'air bakangi Salomon Idi na Demiap. Eleki une semaine, Christian Mwando na Chéribin bazaki na Afrique du Sud. Bakutani na émissaire moko ya Kagame. C'est un officier. Toujours pour na plan ya Tao. Bande ko bolanda makambo na zolo ba bien na okota sikoyo na mojinde bo comprendre sika makambo uteli. Bakuta na officier wana basisi ba transmettre des informations par Moïse Katumbi. Katumbi akomi Kinshasa awa akutani na Chéribon Okende 2 fois, si je ne me trompe pas, 2 fois. Deuxième fois okutana na ye eza na rapport moko oyo ba membre ensemble o baza na 3e bloc o ba me baraté baza na 3e bloc ba pesi à ce concerne ya Chéribin. Katumbi comme ayoka Salomon mingi ezali mwa tiraille même ezalaki mukie wana. Ceux qui vont remarquer na manifestation opposition basaki le 20 Chéribon Okende a participé à quitter. Les basisi manifestation Diabo par renforçant mais pas Katumbi. C'est Katumbi qui non, il faut faire très attention na Chéribin aza sous na bisoté. Si qu'on faut moyeba, Chéribin en fait partie d'un 2e bloc. Au bazar na laboratoire électrique à 3e bloc. Mais pourquoi comment qui sous na même diapason te na Moïse Katumbi amonaki nini aremarkaki nini après des formations au naza lango Chéribin Okende après ma vérification na ye eza na ligne moko esalemi na premier bloc on a déjà composé na de Katumbi na de mise ya Rwanda na kati ya ligne wana bazoyeba nini soki baresir koekarte Tshisekedi bakopesa transition esalema na Denis Mukwege. Transition ne rozala il y a 2 ans. Après 2 ans, et permettre na Joseph Kabila a participé dans mon ponami au sein de après 2 ans.
après Bill, c'est Kabila Moutou, a dépêché, a mandaté Moutou à primature, Katumbi présidence de la République. Et si quand même méfiance, Mouké Bandé au quota, et pas Chéribé Yangwan. Parce que la carte, il y a laboratoire na bango, selon ma garantie, Oyo, Katumbi a fait ça qui, Chéribé que non, comme Yosa Moto, Oya, Osa Tété là. Dès qu'il y a la présidence de la République, il y a un premier ministre. Alors, on a dit Louana, Chériba commettre de la méfiance, à comprendre que non, à commettre réellement politique. Au cas où il fallait tirer la carte à gouvernement. Parce que Oba Sira qui bango, maintenant Oba Zako Yoka, ça sera net que la carte ya gouvernement Samade. Mais si il y a Kabila Katumbi, batira ime bandi kosalema na batira ime wana est-ce que Chéribé abandaki ba démarche pona ko zonga na kati ya union sacrée ou bien abandaki ba démarche pona azongisa relation ya malabu na président Tshisekedi là toyebi te. Soki ba démarche na ye ezalaki accepté par le pouvoir à contrepartie nini oyo ya PCG formation na pouvoir place leo baye kokanga bandeko boya leo baye kokanga Salomon Idi directement troisième bloc est composé par Olivier Kamita de Babilomon et Bakani Salomon Idi na ba piste au service à renseignement à Tombaki dans de peu près troisième bloc ben informé na Katumbi que non les traîtres Yewana c'est un danger permanent pour la mission ensemble. Dès qu'à la bon, c'est un danger permanent. Ceux qui pèsent avec envoûtement, il y a mon gros Chéribé à Santa qui dit que non, n'a pas ensemble place des arrêts qui sautent. Parce que tout le monde est considéré comme traître. Ce qu'on n'y est qu'au Salima. Actuellement, bande konangai, entre régime et opposition, moto a la position et à force des alliés régime. Parce qu'il y a ça à dispo, à prêt ma première mission en décembre, à Misambon. Parce que l'opposition est si qu'à en difficulté, il faut pas créer un incident pour permettre entre Bana Bango, na pouvoir place, bah, on a même pour d'égalité, pour nous préparer ma pronami. Leur plan à Kawe, outil na premier bloc qui a composé na Katumbi na Rwanda Paul Kagame balobi comme tozomona justice ezosala acharnement makasi ezosala mwa acharnement mingi c'est l'acharnement. L'entourage nayo et qu'on s'ala bien la plan KO toche oyo comme oyo a déjà sali traître. C'est un danger permanent pour nayo. Il faut l'effacer, il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Est-ce que bateau va éliminer ou va assassiner Floribert, pardon, Chéribert Okende bazalaka na biso awa ou bien eza bauti libanda? Est-ce que tout pour tout le monde que non va utiliser Ethiopia Airlines, va utiliser Kenya Airways, oyo baza pour la plaque KO
et ça bango nde ba préparer bango na premier bloc pour assassiner Chéribert Okende. Point d'interrogation. Bandeko, où est la première partie d'abord dans l'Axabino, on continue à fêter à circonstances. Il y a assassinat. Mais la bande ko l'Axabino c'est comme makambo witi. Est-ce que bateau basali ba assassiner wana? Baza awa ou bien ba outil pour la mission pour concrétiser plan na bango. Ceux qui bozo ka ba révélation au Salima que bakangi ba Rwandais na parler de membres na bakanivo. Bakangi ba Rwandais, Rwandais baza na Brazzaville. Ba bonde ba coach pourquoi pas ça la que non? Ba kotisa ba tireur de lutte moko bo officier moko boy militaire rwandais pour la exécuter plan pour le Russie ça touche. Tiens la bande de bandeko. Les besoins de makambo ya Chéribert oyo bandeko. Tolongo la dimension. To chande sagesse bo comprendre ce que makambo witi. Balema na pesi awa. Nde na yebisa bino toujours naza ngolo na kati ya mai soki na bimi na mokili yo kotia tembe te. Na bandi na bino d'abord osika makambo uteli ne esika eza okomela. Parce que ce qu'on remarque, récupération politique oyo bandeko ensemble bazaki nango avant baboma moto tozala John nonga na kufi te mais John awa de transmettre information antiba balevaki na ba 8h wana nga naza na vivant Antibal balevaki na ba 8h il faut koyeba. Donc Chéribert Okende a été déjà assassiné avant même assassiné par l'ensemble. Battu tes alliés. Na okota na deuxième partie. Oza première partie na expliquer bino bandeko. Assassinat on est uteli wapi. Yango zemona bandeko na conseil na repesa na yo zolanda ngai. Il faut faire très attention dans bateau bazar l'esprit à bolimi à pouvoir. Doit ligner pouvoir comme les quand même zambé. Ou hasard prêt à ça nion se pour na pouvoir. Bateau il faut faire très attention pour la banque. Ce que c'est à utiliser à trahir à raisonner deux fois à dire directement c'est deux. Si tu continues à ba effet, na ba effet de 11h na cour constitutionnelle, de 16h 2 minutes, de 20h juste de 8h, c'est nawe c'est passé ndengeni. C'est nawe c'est passé ndengeni. Bato ensemble na ba tweet na ba health heureusement tapti les selon les informations a commis la cour constitutionnelle 16h mais 14h déjà ba communiquer ensemble bando ba non déjà ba lever ba joie qui information na deuxième partie bande ko kala mi to kotawa. Deuxième partie à révélation troublante sur l'assassinat chez Okende. Boyeba, ba effet c'est pas ça qui ndegeni. Ba audio ba voice. Donc tu na troisième partie pour na
première nde bokoye ba révélation na insisté sur na sengi na pasteur César Mouanga si wa mbaja mama Fatou numéro j'espère na osenga na John ba afficher ngona pour l'instant on a utilisé WhatsApp permis tous les numéros on a ça ils a bloqué en sur le numéro T donc 097 89 79 959 de boso ngai boso la brancher na deuxième partie toko taboiba circonstance ya lié c'est passé de nuit deuxième partie au boso la première partie boso la brancher bon continuer ko prier pour la RDC mon chéribé à côté na quatre voiture à la qui peut madame nae à la qui peut bana kenae na kesika tel moi que ça qui dernier jour nae donc on peut gagner le bara awa liwa to banga kate yo mto benga ka o benga nchibalo zo mélanger à mort donc même na za prêt ceux qui route na ndela masasi na za prêt ceux qui route na ndela accident na za prêt pour eux important ils a que soit la vie éternelle. Japon Bolabino, affaire à suivre. Ciao.